Ouais, merci. Na bandeko nyonso oyo bozo continuer ko landa direct. Tout à l'heure tozalaki na direct na ndeko na biso Freddy Bayaka. En tout cas, tokendaki na hôpital par rapport ya maman na biso Rachel Mboyo oyo asalaki vraiment action moko ya bien. Asalelaki Freddy Bayaka loboko na ye par rapport na ndenge loboko moko eza ya kokata na handicap na ye, ifalaki topesa ye pe loboko mususu po azala vraiment actif. Yango moni tota kosala direct bomoni ndenge bandeko mususu pe basepeli te balobi vraiment me ndenge nini ndeko na biso Freddy Bayaka topesi vraiment chance à saisir opportunité te. Bandeko mususu pe babenga na privé balobi en tout cas Sankara lokola aza na place ya kolala te, boutique wana koma pe place ya kolala tozongisa nanu place na ye ya kolala. Il s'agit à côté kata mai à côté ka soke logo te malala ta lokola eza $25 par mois. Bandeko mususu balobi ba tuti 100,000 vraiment de façon que balukela ya ta 2 mois $50 ata 4 mois $100 ata mois moko $25 et que ça là bien makasi. Merci page oyo ezalaka ya ngai te, page eza ya bino. Donc nde toza awa union fait la force, nde tolobaka mission nzambe apesi biso eza po tosungana ntango nzambe apesaka mission apesaka mpe na provision. Soki tozotambola na bosolo baaction na biso mpe ezala malamu mingi meme nzambe akosepela. Donc merci yango awa toyaki awa bozomona bamafuta ebele etandami na mesa bozotuna me frère Samuel oyo ekomi problème nini. En tout cas toyambi visite moko ya makasi ya ndeko na biso azalaka pe na France, azalaka pe na biso boyebi Parashopie oyo atekaka ba produits pharmaceutiques à line. Donc ndenge ezalaka okomande na ba bébé okomande pona batu nyonso. En tout cas aza awa na Kisasa tobengani na ye tosepeli makasi. Pourquoi? Parce que ayaki ye moko te mais ayeli mama oyo azali mwasi ya Badi Banga koli na ye ndenga lakaki biso à partir France ayesaki biso ke en tout cas eta ke Parashopie oyo eza boutique monene à line oyo etekaka ba mafuta ba produits pharmaceutiques. En tout cas ayelaki mwasi ya frère Badi Banga carton et puis talaka na aboti yango lobi ke non na bana na ye oya bébé ayelaki ye pe bakoli na ye. En tout cas esali biso vraiment bien makasi. Bilamba ya bébé ya madame ya frère Badi Banga eye ekomi Kisasa. Donc eye na biloko toyaki na ya conteneur te obo pesaki ya conteneur ti lelo tozozela conteneur nano ekomi te. Toyebi ke tokocontacte ndeko na biso Golf Kizola oyo ayedaki biso na douane oyo ezali bongo avec Ordezo Frankie Ordezo tozozela ekoma. Mais awa ndenge toza boye toza nanu vraiment na bilamba oyo ekomi lisusu. Donc ya mwasi ya frère na biso Badi Banga donc basaleli ekoli et pas maman na biso Parashopie oyo auti France yango toye lokola a direct na biso esengaka ke il faut na tango nyonso toza na élément moko sika tofongola yango po boyeba. En tout cas topesi nanu merci et puis toyebisi soyez la bienvenue na kati ya mboka na ye Congo Kinshasa. Amoni pe ba situation ezali awa. En tout cas vraiment eza vraiment délicat na mboka na biso oyo tala ndenge ayeli biso bilamba ya ndeko na biso ya mwasi ya frère Badi Banga tokende kotikela pe ko remettre koli na ye yango yo. Alobi frère Samuel na kotiko ndenge wana te tala veste na ngai pe bayelinga. En tout cas merci Maman Liliane ya kolobeza te. En tout cas oyo na ebite so na olatela ngo wapi donc eza makasi trop. Donc merci. En tout cas toyambi na kombo na Yesu. Maman Liliane, bonjour. Bonjour Papa Sankara. Bon voyage, l'équipe bien. L'équipe tranquille, mais moi, mitumicien, et puis quand Bobimans pour moi, c'est un peu compliqué. Mais il fallait qu'on ait Bimapo, Maman Kambo, ils étaient un peu bloqués. Et c'est une présence sur place. Quoi. Ah ok. En tout cas, ça dit déjà combien de temps Awa? Ça va faire 2 semaines lundi prochain. Après, nous avons une micro-milité. On a France. En tout cas, tout d'abord, nous merci. Na ndenge osungaki frère Badi Banga depuis boutique wane bandaki frère Badi Banga ti lelo yo mutofuta rango. En tout cas oya yebite mutafuta ka boutique ya frère Badi Banga azwaki engagement ya frère Badi Banga futa yango honora yango
yemo pas na ba problème na ye azana ba famille boye pe ba famille tozwa pété mais en tout cas na ndinga engagement na miso nzambe a honoraki engagement na yango to ko sengena nous merci na ndenga sungaka frère na biso badi banga po na boutique en tout cas maman Liliane to sengena merci na ba kolio yeli moi c'est frère badi bamukanisi vraiment en tout cas aux appels à ma famille au gars au pesa mais au pesier au yazane ndeko na ote mais dans les seigneurs tous abo moko azane ndeko na yo to sengyo vraiment merci après na habité vraiment sur dans le mois liloba roloba par rapport ya ndenge pe osungaka ndenge pa page bon liloba roloba mingi ya te frère Samuel ndenge na lobaki chose promise chose due donc na prometaki bango na osara bilamba pendant moins 1 an au début déjà frère badi banga mwana ya muke o ba boteli eleki azala kata ne lambate nazalaka très touché tant na mona kango ya moni senga benda na sunga bango na babilamba nde komaki en même temps que ngamoko ya mona uchobengo récupérer colis na bango o pesa bango. Merci vraiment maman Lili anto sepel makasi merci nzamba baxelo maboko eka okate nde to lobarizaka kokotsa nzambe nyongo nzambe ne mta kofuta biso en désordre po mapamboli nzeleko yela ba kolobo simbi kisi meza kisi fe ponganga banganga nzambe frère badi palela ki alobi en tout cas marchandise ekitiye to salaki tangu ju to kendaka na maternité to kutani na ye na mwasi ndenge autaki kobota mwana marchandise ekiti tout ça bon na ebité par là m sous conseil nous pesa frère badi banga pour lelo pesu to kutani na Freddy Bayaka oyo ezaki alobi situation ya boutique na ye boutique ekwei siko etika local la pamba mais papa na banga belaki paralysé raison apesi sali ki ye asokipaki na papa bon totunaki pe koma tango papa ozaki na mbongo te ayaki te après aye koloba esusu ke non abungisamaki satan diable a troublé ye akutanaki na mwasi moko apembe oyo epesi na bato na mawana koseka esali ke ayebisaki basala likelemba mais na likelemba ngo ti ye apesa bambongo balie lokola 500 et quelques dollars yango akamati akwei bon nayebi te na bandeko wana pe conseil nyoko opesa bango na ndenge bino bato bozopesa bambongo na bino. Bon, le problème c'est que frère Samuel et là on a comprendre moi muke na bato tozosunga bamoni lokola poto eza bilanga bamoni soko pesi atalobi na okoya na ozonga kaka frère Samuel asala direct po asenga lisusu mbongo et pourtant bato ya kosunga baza tellement ebele tokoki kozonga kaka na même bato te bon mutu akoki kozwa commerce akwei na yembe ça arrive baza mikolo bayeba quand même ko gérer ba biloko ba opesa bango mutu mwa utaki de nulle part bazwi yo bapesi yo boutique bapesi yo esika kolala bapi yo bilamba tane ti frère badi banga toyebi biso esika utaki basalaki oyo efale basala biso tocontribuaki bato beza bele na kotanga bakombo na bango te mais bacomportement na bango neti nga personnellement mpona situation ya frère na ya Freddy Bayaka na sepeli nango te parce que bapesaki bango kutu ya koleko bayaki nango me bayebi kogere te sikoyo nayebi te tosala nini totika mpe bango te moke oyo tokozwa tomeka kopesa bango base releve mais mpo na nga tokoki kaka kozongaka na le même personne te parce que na Kinshasa modèle à passe c'est incroyable quoi. Oui. C'est incroyable tokozonga na ba même personne te toleki mais mpo na bango na moni prochainement même oyo touti kosunga na suko oyo azaki na Maurice donc il faut ko bende vraiment matoi parce que bango na ka ndenge yo saka live batu ba réagir bamoni ngo ndeko comme systématique automatique non biso pe tona ba problème na biso to ba na ba famille pe to ko aider mais eso tozo tout simplement parce que pas si eleki mingi pona mboka na biso quoi donc voilà si je peux dire en bref baye baka ko gérer ko to songela kande batumi deux fois te toana makambo ebela au sala donc Maurice tokoleka ba misusu bazali et puis yo j'imagine que ça peut na ba situation mususu oh nano bombi obimiseli biso te donc surtout tozosonga na le même personne ils ont compliqué biso c'est un peu ça. Merci en tout cas pour na bandeko bozaka na page parce que bandeko batunaka omoni bandeko to baidaka omona sokoye bozana ka sika mais batuna ndenge nini ba Gervani ndenge nini ba Freddy ndenge nini ba Shadrach ndenge nini peut-être un soupo bayeba mais na idée na eza ke to le kaka eza ida mabete parce que nde toza botona baka en attente tellement belé toza vraiment na choite ezo senga ke bango pe bana besoin li sungi na biso to sunga bango so ito zonga kaka pe na babatu o eza ke
bazolinga bazongisa ba action na biso na sima et ça la vraiment bien tel quoi toza na combat mona diable malgré kolonga na été ko biso to bana nzambe mais ndenge lobi pe lisusu ke eza mabete tokotika bango pe ndenge wana te faut ko lukata ko telemisa bango malgré soki bazwaki 100 et que ça sous santé tout bakozwa ata 1 bakozwa ata 2 bakozwa ata 10 eza par rapport à mso ko pesa bango chance ya suka mais en tout cas eza ngaite eza bino nde bato oyo bozwaka mbongo na bino na pasi bozobima na malili bozo sala vraiment ba sacrifice ebele msusu pe toyebi te peut-être pe msusu okangi mwa nzala mais po sunga ndeko moko songolo oyo tutisamaki en tout cas maman Liliane merci vraiment za na raison awa pe nde toza boye toyambi biloko nono esengo tokopesa vraiment mwasi ya frère Badibanga tokosala direct tokomemela ye yango. J'espère qu'Aropesa pe ba merci na ye po eza eloko lelo na moni bilamba bana ezali po yeme po ko bimo hôpital en tout cas zaki ne lokote même eloko akolate ezalaki te mais na souci na ndenge prometaka biso lobi ke non en tout cas okolatisa bango pendant une année oyo vraiment ezala vraiment pona bana pona makambo na bango famille bazala bien en tout cas merci vraiment toyambi yo vraiment na esengo et puis to sengi merci pour la bande nyonso boza na poto boyeba ke mama Liliane azaka na poto aye awa aye na biloko oyo apesi mwasa frère Badibanga na motema bolamu po amonaki ke mwasa frère Badi aza na elamba te donc j'espère que bilamba ope bakolengela ngo po bilamba moyeba ko ezate eza biloko oyo nde bakolata nayebi ke bakolengela ngo en tout cas ezala vraiment esengo mingi o nyonso yaka pona ku Nzambe na ba mafuta nyonso eye vraiment parce que maman ninga zaboye tobosana te il faut ko sunga pe ba action na ye po tangu ye pe aza actif tangu ye pa zozwa na ba action na ba commerce azosala akopesa pe moi 1/10 na ya ko sunga pe ba bola ba o bazangi ko sunga ba bola eza na efficacité makasi yo nde kozotala en tout cas tocha mama na mabondeli soki pe omonani na mwe loko okoki pe ko benga de façon qui est toujours une adresse na numéro si possible par rapport au ninga teka biloko online to sunga ye pe na ba produits pharmaceutiques oyo atekaka et que ça la biso vraiment bien makasi mama na ebité soki okoyesa biso msusu ba détail ya po mutalinga somba soki site ezali numéro boutique tout bon, ça on a boutique physique té donc soki mutalinga somba passer par yo pour l'instant ils allaient un peu plus simple comme ça bah on a ba détail nyonso tout ça rappelle livraison dans ba bureau et puis voilà. Merci vraiment. Bon lilo basuka kasi po en tout cas merci na monyo ngamo na yo na monyo à live na monyo ngamo to sola na téléphone donc comment on s'alinga plaisir kaka to continuer ka ba œuvre toujours salamé na beti suka c'était ko aider eza bien aimé so bato bazo koyaka na biso pe quelque part et le biso mais to komeka suko sunga mwa muke Badibanga na Freddy Bayaka et après bango ba oyeba moni soki eza kaka ba kwei to 5 to sungi lobi ba ozonga lisusu po ba yebi biso ata to kwei ba to bazongaka poto eza bilanga te eza poto angola bato nyonso ba diaspora nyonso poto eza bilanga te et puis siko biso awa basungaka na ba Kongola Kinshasa te na ba Kongola Brazzaville bazali parce que ba tuta bazomona moni mutalingaka a aider amoni muta évoluer tant ozo aider moni muta évoluer te des fois elembisaka moi foi mais bon toyebi kaka eza bitumba diable pe aolinga te tosala bolamu akolingaka toujours ye patia biso bakoka jambe mais ezalaka annulé sans effet mais bato wana fo obenda bango matoi j'espère nde balobaka eza ya suka te mais peut-être biso toyebisa bango ya suka donc soki tokosunga bango msu na mwa mai eza mpe na mai moko tokobenda bango matoi ke mai oyo soko okwei msu na kofilme okuti tokofilme bango susu te donc bato mpe en tout cas soki tosali bango en tout cas mbala nsima botuna mpe kutata bango te po to évoluer nanu après ekoma makambo ya msuko yeba santé na bango balalaki ndenge nini ekomi ndenge famille tikala donc toujours tourner ndé to ko tourner ka isika moko bato bazana attente ezebele même ngana na bato belé o il faut na sunga donc toujours ngaka na bato moko même maman ya Suisse une fois lobaka je me rappelle comment les okima ngakuto yeba voilà maman Colette Nzinga loba sankarato leka ezaka na problème ya ba Gervani ou je sais même plus. Donc alba itoleka to komeka kopesa moi coup de pouce na Badibanga lisusu encore une fois de plus
na oyo Freddy Bayaka mais lokwa nani oyo Maurice lokwa nano a démarré te samedi ou dimanche inauguration voilà donc c'est maintenant que meka ko yebisa Maurice aza na droit erreur te ana na droit erreur te tozon ali souté voilà tout simplement tozon ali souté merci beaucoup encore une fois l'interview na bino na sepeli comme on a bino de présence vraiment merci beaucoup batuyo so balanda biso ngai parachopi na kombo na ngai Liliana Mbele donc mais na linga mingi nde parachopi kindi quoi voilà c'est ça nyoso na ko ekoloba yango wana merci. Merci beaucoup. En tout cas, awa boyebi to ça toujours na kacha Kinshasa. Tant bomona ba direct parce que to linga to sala direct soki makambo ezali. To ko pelisaka direct po ya mususu to loba na biso eloko tete. To pelisi yango parce que ndeko na biso aye na babilamba pona mwasi abadi banga na mwana nenga botamaki et puis na bana tout ça nenge bazalaka. Bobo sana pete ba mafuta na bango polo poso lisusu bonga bien. En tout cas frère Badi pe bat ba ebisaki ba bi frère Badi ko bota na lisusu teze la mwa mukie. En tout cas par rapport à situation na eto pekise ko bota te mais par rapport à situation na e to ebisaki azela mwa mukie. En tout cas merci na batu nyonso bolandi wana zaki mama na biso Liliana Mbele. Donc ninga lobi ke to linga mingi parachopi po eza business na ye ezelo kwazo sala tangu azosunga biso peto sunga ba commerce na ye ba action na ye et ça la bien makasi en tout cas voilà pona lelo en tout cas to suki awa yondeko oyo landaki direct en tout cas tocha mama na biso na mabondeli nzambe asunga makam na ye séjour ne leka kitoko ndenga yaki ndenga zonga bien en tout cas au nom de Jésus-Christ botikala malamu merci pona batu nyonso nde to lobaka awa tozali batu frère Samuel Paza mutu lokola yo lokola nga oya moni conseil ezali benga biso na 00243 81 50 38 669 par là okopesa makanisi na yo ezala bien soko pomoni mwa lisunge ezali mabeza te pona kosunga bandeko ezaka pona lokumu na nzambe botika malamu merci bye bye.